Bonjour à tous. Oh toza awa toyo na ba événement lelo bande ko nyonso balandi nyonso ya Yekani TV ya ser na biso Mireille Mukeba bokolana lelo événement akoleksango en direct. Oh eza votre sœur Solange Kamwanya. Donc toza ba élément en direct. Eza teke ya ko samba eza ba élément en direct ko zo leka lelo atuko toza ba 10h et quelques ba éléments. Mina kuya bisa biso. Le muto lelo ya ko expliquer biso mabunda. Lelo e bangai. Il dépêche d'abord les populations congolaises. Mais comment? Ça n'a rien à voir. Mon tour na retourna ngai nani angwa retourna ngana bete mbatana ndibumu. Toleka. OK. Mbote papa. Mbote madame. Comment dit présence ko esika ozali? Présence na ngai zali d'abord koyoka nanu pasi. Ya bato oyo bazolinga bazokanisa baza majorité 300 quelques députés bazolo baké toza majorité donc yango nazolo baké ceux qui ont moni lelo tozali déterminé boye donc makambo oyo bato tolinga kate toyebisi mabundike et puis occasion ngoy donc occasion yé pas chef de l'état pour dissoudre boroy. Donc on en a marre avec cette histoire comment bino ba député bozoke ndiko voter loi pour gérer les juges. Mariage, il y a procédure moulay, mariage au Bossala, il y a procédure moulay, il faut divorce, il faut qu'il y ait un mani. Non, il y a un bon. Non, c'est la calme. Donc, Makamoto Zoloba, au moins, ceux qui les longues na bimina qui na terrain, c'est la vie de bébé. Donc, terrain, indi na minito, na colère, il y a makas, débuté à Makasi Baya. Oh, les lots, donc, tous ça le mouvement, les lots et ressourcés. Tina présent, son. Donc, Tozaliawa, vous constatez qu'est-ce qui va se passer sur un angle sur un lobby, député, ou un député, balingi peuple congolais, balingi les ventres d'abord. C'est pour cela, biso base, biso peuple. Il dépêche d'abord, c'est les populations, les partis politiques. Ce n'est pas dire que le rôle de Yao Boy, biso Tolobi, slogan biso les peuples d'abord. Mais comment bino Boyao Boy, les ventres d'abord? Il dépêche comment un dame. Bon, yo moni ba wote bazo environ yebi baba zabana l'identité wana za bana ngai na kobanga tipiske na lati ngai nazali combattant nazali wana na ye awa et puis peuple ayawa pona kebisa mabunda kesoka za mwasi oyo bazali aza fort aya akota na kati ba CG. Donc tozali déterminé comme un seul homme. Peuple congolais viva! Viva! Peuple congolais viva! Viva! Bagoyoka nini? Son! Lelo leunje! Bagoyoka nini? Son! Tukunabu! Tukunabu! Tozana ba! Lelo lokola bango balingi bamwana makasi ya biso tolobaka boy. Il dépêche en même temps tozana pouvoir, il dépêche en même temps tozana mibale. Lelo ezali kamwa il dépêche te papa. Bisabino. Tango tozomona eloko tango musinyoma ekoma makasi. Ezali kamwa mboka papa. Tikana loba. Tango musinyoma makasi balokela ka nini? Ko ezali likambo ya dépêche te. Ko ezali likambo ya mabe? Donc lokola bango batomboli population. Donc biso tozana bango ti lelo ti pourquoi? Soki baza mibali baya bakota. Donc bakoyoka nini? Toza déterminé comme un seul homme. Biloko d'abord toloka occasion à boy. Eyate. Toluka ngokala. Lelo nde tosi yango. Ordre m'a donné. Lelo. Toluka fort. Hein? Bango balingi ba problème. Donc occasion ezali occasion n'est pas ma. Donc lokola basali bango ba tumboli ba problème. Biso sko toza na bango to bandi bango sukuma. Tina derrière mais bango yoka nini? Lelo toza na bango donc monde ezovimba ba stratégie zoya. Ndenge ko peut semera ndenge ko yela donc boza la kimia. À bon attendeur. À tout à l'heure. Merci. Tamakasi boy. Pepe penya tomboki. Lelo tande likambo ya mboka. Merci madame Mopanzi Sango. Na pesio merci oyo na kanda pende kaka olobi wana na kanda me ya yote. Kanda na zana ngo ya mboka na ngandenge eza kotambolela par rapport ya comportement oyo bandeko oyo to bengi ya lisanga ya FCC oyo peuple congolais bengaka Front des Congolais corrompus. Bandeko wana baza mutema mabe makasi.
tout le peuple lelo to se mobiliser to ya poto to lemela bango baza mutema mabe ya kosakana te. Ils nous ont fait souffrir dans ce pays pendant 18 ans. Assassinat, nzala, minyoko, pasi, donc makambo nyonso kaka ya mabe basali la biso. Mais aujourd'hui bataya ki même constitution ya mboka na munene ya oyo azalaki mokonzi na bango Joseph Kabila. Poete azwa ba prérogative ebele azala intouchable bango pe bazala intouchable. Lelo tango bamoni qu'il y a eu un bouleversement, changement de régime et actuellement nous avons le premier citoyen de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président et chef de l'État. Mutema likundu et komi kosala bango po baluka moyen ndenge nini bakoki ko contourner obele justice. Et pourtant po bamoni pe lisusu un exemple que ndeko na bango kamere awuti kozala na boloko po bamoni que justice akomi kolandela. Alors bien non na créer eloko oyo na créer proposition ba loi moko oyo kosala kete justice est comme lisusu pouvoir moko indépendante parmi les trois pouvoirs exécutifs, les trois pouvoirs ya mboka. Le pouvoir judiciaire est indépendant de tous les autres pouvoirs. Si koye alinga sala singa ba relier yango na ministère na bango e banda ko subir injonction ya exécution parce que ministre ya justice malgré aza tutelle ya justice mais il est dans l'exécution. Ba lingi ba pesa ye lisusu pouvoir rebelle ba yebi ke za mpanzi na bango po ye mina ko na kimuyibi na ya zombongo ya FPI après ça tata na ye azombongo ba indemnité de sortie ya ba député ya régime na bango mbongo yebele bele na ba crime azanango voire même les arriérés ya ba administratif ya palais du peuple autozali le loi azana yango ayebi que il est dans la course de la justice yango omoni babandi ko tripoter babiloko wana et aussi un point oyo mabunde aye kozwa alobi kete baba kisela bango lisusu mbongo $2000 oyo kindoki politique ya mutema mabe oyo bato ya Front des Congolais corrompus bazanango soda ya mboka oyo policier un étudiant azotanga sambo banakatio malobate bobangi ata coronavirus te madame baloba kaboye mourir n'est rien mais vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours babo makabiso mikolonio c'est bon no mboni tokoya ko banga corona mieux vaut tokufaka déjà te na banzala tozanango oyo machine ya Kabila oyo atikela biso majorité fabriquée montée et pas yananga na Kabila o batikela biso oyo ezolinga ko continuer na kobomaka lisusu peuple. C'est pourquoi nous sommes dit Corolla ezali te Corolla ezali na yepena kashi nanga pona za la protéger mais kanda nde ezali ke na kufa ka mikolo nyonso soki pe ko kufa na corona na kufa na ngome na telemela minaku na lisanga na bango ya miyibi po ebele mibeko wana yesimba te po soki esimbi peuple congolais songi lisusu na boumbu ekotombola kaka bango bato ya FCC et puis etomboli na bato bazana mwa lomeya po bato bazana mwa lomeya soki lelo zana problème na justice azika nyaka lesi magistrat ata magistrat lingite soki akesi ministre ou bien ministre azaka masa na ye abengi di botindela ngai dossier wana dossier evandi yango nazo senga na peuple congolais ke oyo ezali likambo ya mboka yeyi mbwalu bwajitu nga totelema minaku tochela bango front ya kosakana te et puis tozo avertir bango que le peuple est souverain, la constitution l'a dit biso peuple tokotelema ti parlement oyo kopanzana et okende tina suka régime ya président Fachi Betante alors mais balobi bosa na bino eloko monte bosa na eloko monte bozo muna esika bosa na bino eloko na lobi na yo ke tosala eloko bozo muna esika blocage kasi nazo yebiso boy to bandaki lobi alors eza mariage na bino etali bango na nini mariage yango yo oza mamat yo oza mama soki ozosalela kaka papa makambo ya mabe akoboya yo te akoboya yo abimisi yo libanda na biloko na yo obimi libanda mama nazoyebiso boyi omoni janine mobune ndenge aza wana bato batindaki bango awa eza pale na bango te awa eza pale na biso peuple congolais lokola bango bazoignore eloko wana lokola bango bazobosana yango bamoni ke bango nde bango kasi nazopromettre yo omoni ndenge toza boyi tokosege awa biso moko tokobanda vote balo awa biso peuple nazoyebisa yo bakosege lisusu awa te toza na bango tokobanda olala awa kutu nazoprofite mpo napesa nanu message na bandeko na biso tous les peuples congolais tout entière bato bakobanda olala awa
bamisusu baye na mampa bamisusu malgré souffrance eza na mboka baye na bato tokoya na baye tokobanda kolala awa chaque jour chef de l'état azwa nanu décision ya makambo oyo soki kotinda bakadena atinda nanu bakadena bakanga nanu biloko oyo po oyo ezosala ke ezoprésente peuple congolais te ata eloko moko te. Merci beaucoup. Oya moke na lingana loba yango ngana ngana loba boye ya mingi olobesa te ezana no journée mo boye très excellent parce que la victoire à peuple parce que peuple azoya awa tout le monde va police va par-ci par-là ezana donc mabe moko ezate na ezana longa ya peuple congolais to longa likambo mais elona saka monsieur Robert Mina kuboye ye aloko la maguru mo babimise na batan o mais ba penser na bango bazana ba calculer ba nango bango ba sala ba politique ba sala ba science po eza ba ngamule ko makambo ko niveau moko boye ya likolo Robert Mina au Congo eza yote Congo eza ba congolais na maman Janine Mabudu Congo eza notre Congo eza ba congolais te que c'est boké bo sali ba kana no mo ba kinga te bokenda bo sali ba kana mais na tuna nini wana basala ki yango en faveur na bango siko lelo ba komi obo yango te eza la faveur na te loko to basala na en faveur na bango loko o basala oni ba komi ko dinda yango ba komo sala te eloko basala na kata mboka eza basala eloko na kata mboka pona faveur ya peuple j'ai basala eloko na mboka pona faveur ya klika batu congolais na toza a so tuni mutolo bakaka bongo donc eloko na ngo ba basala wana ekosimba te petit la kosimba te o eza ta libération peuple congolais ba tika o distraire peuple tokende na liboso to luka to sa makambe to soutenir chef de l'état na action na ye asa makambe malamu na kata mboka ba tika jalousie te bike ba na ba jaloux ba combattre chef d'état te biso to souverain primaire to ko tika fachi to za toujours biso derrière fachi biso ba jeune la force du progrès peuple congolais pas za la carte sika auto toujours derrière président fachi to ko soutenir na action na union surtout mais c'est Robert Minaku yeba nini oyo sa soit disant mutamaele mais tant m'appelle na kimel no sa on a so ça o sa makambu na nenga ba sentiment o sala ka bo chaque jour to kenga na même makambu biso to peuple to chika bino to no chaque jour chili kambu oyo boko kwisa maka peuple kolonga pe boko yoka soni oyo na ngo lo bangwana. Merci beaucoup. Ngo baksani ya ngina lo ba juste que na mboka na pays vaut mieux vivre na un démocrate qu'un dictateur tellement ba vandaka na ba dictateur pouvoir ezalaka annoter et pas na bango na kati annotage c'est pourquoi bayebi ba loi na bango ya kalawana ezalaka na intérêt na bango moko lelo oyo to koti na kati ya démocratie et comme bangisa bango voilà pourquoi tala peuple nde to da awa biso ensemble na la police démocratie koti et tozolinga to sala juste rappel na Robert Minaku azalaka président ya assemblée nationale loi nini ya vota pour na intérêt peuple et lelo ba loi nyonso wana ya yebaki yango nini komo sala ke loi wana a propos babi sérieux ya zalaka na so zalaka sérieux ya Fati ba ngaba kanga epé mais bien sûr ba sala moi ba manœuvre vraiment ko wana sala ba mabebele toza na posta te ke no to longola lisusu pota oyo e kauka ki mwa muke tozipaki mabe na bango à cause ya coalition to sala ki na bango mais comme ke ba komo pousser peuple congolais 100 000 francs pour le transport tozo tambola te pona nini yebisa bango tozo tambola te pona nini bango bazolia biso tozana pasi kotoyo mama na lobi bo bino bapanzi ya sango pona nini bato bakotaka na ndako eza ya nini bozo benga nini pale nini bon peuple ya banani sikoyo peuple comme ya bato bazo vanda bazo sala musala te na basoda bazo kengela biso bazo zwa mbongo lokola bango te bango bazo zwa mbongo koleka na basoda au moins à partir de CG lisusu te bako CG lisusu te trop c'est trop parce que comme bango bazo zela président du sud de bango bobo ya ko zela que ministre finance a bloqué na directeur banque centrale a bloqué que l'élection c'est réalité bien on le big biso moto ça prend en charge bako CG lisusu te to continuer boy bako CG lisusu te toi c'est toi bako CG lisusu te wana bendo mulumba ni kabene wakenye ningu mwachinye chino mwakenye ningwe bakubenda munyinda bakubenda jilolwe bakubenda mumpaka bakubenda mumetwe chino mwamwe ngikenga bato amwe ngikenga je bajabichi twajiriji tetu ngayetu tujibalaje anujibeleji abaye bajino kujikaba kuji makabunda abaye bajinwa kuji minyako abaye bajinwa kuji kabili anubwe tachibyeyo bosieta allez bosieta
tosengeli babanga te soki ayebi ke aza na problème na biso bacongolais te aza na problème na pays te pourquoi alors akoma oluka kokotisa loi komodifie baloi oyo bango moko bavota et costume ya loi wana ezalaka na taille ya ex-président na bango autorité morale na bango soi-disant et lelo même costume wana ekota na nzoto ya président oyo ayeli biso état de droit toza na posa tozala à l'aise na mboka na biso merci vraiment nazo féliciter la police parce que baboyi tosala des ordres tobomana na bango. Merci papa. Oui, maman. Lelo, ils vont finir. Tambwe Mambakola qui sa place université na Burundi to na Uganda. Attaque jeune conscient. Félix. Président Félix Tshisekedi. Moment yango ya redistribution de l'Assemblée nationale. On va dire crise yango zo mona. Puisque la jeune consciente au lobby, non à la coalition FCCK. C'est une coalition contre la nature. Et ça a bénéficié du peuple congolais. Le lobby non à la coalition FCCK. Ils ont bénéficié de l'autre. Même il n'y a pas d'Assemblée nationale. À cette autre 15 ans, et l'on y a à ça, le malo, on va la congolais. Le lobby non à la coalition FCCK. Moment où on va décider de l'Assemblée nationale, président. On a ibi Tchombo, policier, akanga na miibi. On a quand même prison. Ta mémoire awa, le commis Toboy Baloya, Minako, justice à l'indépendance. Et dit Fati Meton. Tu ne peux pas bien nous pousser, je vous dis, dans le moudou moudou thème, dans le moudou moudou thème, vous parlez du peuple. Tu ne peux pas bien une coalition, voilà mon coalition, voilà comme un intérêt, et peut-être le peuple congolais. Tu vas député, mais tu dis, ben, tu vas pas dans le tout. Voilà, quand tu es comme peuple, tu vas dire à ta charge. Quand tu vas voter, il faut justice. On ne pas bien avoir la justice, on ne dit que tu n'as pas la justice, tu vas voir. Quand tu vas voter, il y a des droits. Awa, tu es pour le collier moutou. Tant que tu as moutou, c'est-à-dire que bolingo eza lisusu te lokola biso toyela bolingo te bango tokolakisa bango ke oyo soki azwi mabunda na mutu na yo wana akoyoka eza mabunda eza obinako tous les députés au nyonso tokozwa FCC bakosenture toye mpona kolakisa bango ke toza posa lisusu ngai nazoya biso ke mwasi soki ateki buzoba nakobeta ye nakobengana ye nde mosala na ngai yango wana toboyi makambo naloba mokie bitumba oyo choix clair eza bitumba oyo baza ya bacongolais na barwandais soki oza ya barwandais oke nsima na bango soki oza ya bacongolais région na biso oyo nalobika yango wana tosengi na président toza na besoin ya kimia
Tous on a besoin de la vie sociale du peuple congolais. Le peuple congolais s'est retrouvé dans ma camounion, c'est ça pour nous se trouver. Pour commencer, le gouvernement n'a pas de Kabila wana. Gouvernement congolais, nous tous se retrouver dans la Moussala. Souci n'a besoin de. Bon, maman les journalistes, merci de poser une question. En tout cas, vraiment, tous on déplorer dans Mboko ya biso Congo. Tout d'abord, un policier a souffert pour Mboko na biso Congo. Policier a touché ce qui 170 000. A touché 70 000. Bango bazo déclaré ça ni baba. Quand tu m'as dit mais pas policier va perdre mbongo pas nani pas Jamal pour tongela bango banda quoi c'est la bonne. Est-ce ça sali yango? Mama wana nyoso na eza lokuta basali eloko mokote. Tolembi. Tozo senga na chef de l'État en tant que garant de la nation. Mokonza constitution asanini a dissoudre parlement. To senga na président Félix. Biso ba congolais mutu to voter ke. To senga na keno akata libala yena Kabila. Tolobi na fachi akata libala yena Kabila. Tolingi lisusu. Tomoni penza que lelo penza état de droit et continue na mboka o. Pour population azo revendiquer ba droit na bango ça que policier asimba mutu ba gaz ba nine ezate. Donc tout le monde parle $1500 $1500 tout le monde penza que l'état de droit et continue lelo. C'est là papa, c'est là le banane et toi les droits continue lelo papa. Comment te bon ça la bilo na bilo. Ce que j'ai na tangu ya Kabila est-ce que bon na ça bilo ko wana bon na bo sala ngota moni biso IDPS c'est bango lelo la question IDPS lelo la question que non ya peuple la question pour ya nini ya ngana lo bela IDPS ngana mamba IDPS peuple congolais totelemi loi oyo eza en faveur ya peuple te yango moni biso lelo na esika oyo toyekotelemela bango po biso batoza badepute oyo baza awa baza émanation na biso bakozwa badécision or biso te po babénéficiaire badécision oyo baozwa na assemblée oyo eza en faveur na biso yango toye lelo tolakisa bango ngana pesika félicitations à notre président parce que tout le monde qui est droit des droits état des droits lelo parce que lelo to revendiquer ba droit na biso na pete na liberté nyonso ba policier ba simbi mutu te basaka po na loi omoni oyo ezosalama lelo na tous les parlements monde bazo évaluer makambo na ndenge mususu kaka na Congo nde ozomona ba député baoya mambo ba loi ya ba magistrat toza na temps ya coronavirus toza na temps ya coronavirus mais ba travailler mingi bako longwa pete ba pema faveur ya économie na biso ndenge za bakozwa yango na Congo ekomi lokola ba jeune de ba ke retraite ba vienne ba travailler na Congo ne to moni ekomi bongo batu basali musala baza ebele na peuple Congo toza na besoin na biso na Congo eza boy. Premièrement, nous avons besoin de félicitations pour l'état des droits. Nous avons besoin de députés, antiques, policiers, libres, à Salamoussa. Nous avons besoin du peuple congolais à se retrouver. Les colonies sont à la place. Nous avons besoin de célibataires, de jeunes garçons, de jeunes papas, à Salamoussa. On va se retrouver dans le Congo à cause de Kabila, na pouvoir na IAG, à ce qu'on va président de la République. Baza ba Rwandais, Camerounais, Camer, ce n'est pas un Congolais, Mabunda, Congolais, ba policier ba tanga tenité, teni ya kalawana tilelo, ba tanga yangote. Tout ça a besoin d'un changement de fréquence, il y a mort na biso. Merci beaucoup maman.
Mégaphone et ça. Trésor. Aucun d'été. Banda misa ya munene awa tombola maboko toyemba plus blanche que la neige tokei blanc plus blanc que Sabino Boye. Boyebi. Eloko ya malamu bozana ngo boyebi ke ata ndenge tosangani awa ndenge nazoloba boye nakozala nanga pe candidat député te boye te makambo ya politiki nakokota makambo ya mbongo na bango nakozwa seke tozoloba kaka mpo na tozoloba kaka mpo na eko nalingi naloba boye boye awa mpo na IDPS boye awa mpo na PPRD boye awa mpo na Lamuka boye awa mpo na nini nalingi naloba boye ndenge nga nazali awa nga naza molobeli esengeli ndenge bokangi nzela ya triomphal bolakisi nalakisa yango na televizio po bandeko na bino baza na Kananga bao baza na Mbandaka baza na Congo Central baza na Lodja baza na Lubumbashi na Goma na Kalemi te libanda ya mboka bamona bayebake peuple aza na bala sikoyo eloko na kosenga bino boye po bofasilite mokonzi ya mboka soki ya solo za Congolais soki ya solo za patriote abebisaka biloko ya mboka soki ozo soutenir Faci elingi koloba okotumba pine to obebisa makadame soki ozolinga président elingi koloba te okobebisa biloko ya leta yoka nalobi boy yoka nye bolingi naloba boza mpona koyoka boye awa po bolakisa ke loi to proposition ya mobeko oyo baza kosala eleka boye awa po bopekisa proposition ya loi eleka nde eloko boyeli awa président azali na fonction esi asali presque 2 ans esengeli topesa président maboko po asala mosala kitoko Faci toyeli eloko wana etali bato nyonso ozala journaliste ozala peuple eloko wana etali biso ndenge toye awa proposition ya loi oyo baza kosala moto nyonso la plupart ya bakongolais bamoni yango eza
yango eloko toyeli bakongole bamoni yango ezama bakongole bamoni yango ezama mpo na nini na era Kabila Minaku asalaki yango kaka na era Fati azoluka bomba 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 bimisa biloko olingina bimisa biloko yoka 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 bauti kokanga nani bauti kokanga nani eske Fati mutakangie nini ekangie nalobi boye sikoyo bato nyonso oyo bayibaki mbongo ya mboka Fati mutu akokanga bango nani akokanga bango komesana ezali komesana eza infraction komesana ezali komesana ezali président de la république akangaka moto esengeli mibeko asala nini peuple congolais anyokwami bilongi na biso azokokana lokola toya bacousin mpo tozolia formol tonyokwami makambo ya loi ezali droit ya peuple a manifeste ndenge eza na kati ya eloko député azali mwana bitindana policier azali mwana bitindana
émission tete. Na ndako. Na ipen. Na wangu no. Nimete kanchi yangu. Industriel benini. Merci beaucoup à Tozana commune à Lingwala, précisément à Bovan. Makambezo Salama Awa, c'est normal. La population est souveraine. Peuple ndé à Tchaka, peuple ndé dans le pouvoir ou en souveraineté nae. Donc le peuple a télémi. Et ça koloka, obe minaku 18 basali. Pourquoi pas voter qui ba loi oyo? Alali la muki, bango tellement ba vivara bien, baliaka bien, bisotonyo kwa maka. Dieu merci. État de droit fait côté na mboka oyo. O nyonso azo eloko ya l'état il faut zongisa. Omoni que état de droit côté na mboka parce que kala yaki soki to sali bo mona ba gaz, ba minduki, ba kufi, ba bazoki mais lelo penya ça va. Oui, lelo ça va en tout cas président Fati, ba coup de chapeau ya solo, ota vraiment moi na mboka oza nationaliste. Héros ezaki mais to loko tabibembe. Mais to moni vraiment police na population en tout cas, OK, liba les salami kitoko même moral en tout cas. Tolingi te kaka bakombo ya batu wana ka bazonga. On est fatigué. Cette fois-ci, on n'aura plus besoin de députés ou de sénateurs. En tout cas, population toboyi touro yo. Toboyi bango parce que nous souffrons. La population souffre. Ceux qui lipe mati bazo vendre la ngote kune na sieba siege pourquoi lipe zo mata. Mais ba linga kaka ba salaire na bango ba mboko na bango toboyi cette fois-ci, on n'a plus besoin d'un député. Qui que ce soit, toboyi. Oye loko ya biso nyonso to sengina bandeko ya Lamuka Fayulu Muzito Bemba oza likambu ya population bozo no barando ya ba politique bo tia pembeni bo sangana bo soutenir mutu na bino pour que totel mato bengana nanu batu oyo en tout cas trop c'est trop on est fatigué. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Maman, c'est là papa, c'est là. Donc ça lisango na les petits kabou, les petits kabou yo. Et trop comme tu à l'international. Neka na bisa bino moyo ko telema. Lelo merci pour moi telemi. Merci pour mon continent kabunda la kai bango ke baro nanger. O mone sika memi bino nanger bandi, obe mina ko yekola nangete, mabundo yekola nangete. Voilà pourquoi on est bientôt là. Tolobi boy, non à la balkanisation de la justice. Mabunda est au blocage de tout. Tolobi awa, biso tozali, kanambe, biso toza peuple congolais, ba kolomboka, biso ba souverain tolobi boy. La souveraineté de l'État appartient au peuple. Biso ne topona ki bango. Biso ne ba titochaka bango na bokondi. Basa on a pona biso. Lokola tomoni ke ba komi fort. Comme pour le complot du Congo, Tolingi Batike la Bissomboka, Tosengi na Mokonzamboka Fati Beton, dissoudre l'Assemblée parce que c'est conditionnel dans l'article 69. C'est ça. Et Salama en 1974 avec Mobutu, tant vous parlez même à comploter. Les autres monde sont les mêmes aventures, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parlement Oyo, Ezali parlait du peuple, Ezali parlait des députés, Ezali parlait des députés, Ezali parlait du peuple. Biso peuple est souverain. Badu soute assemblée oyo badu soute ango to sengelo ko musute to kobanga te libala kute sala soute bandaka kabunda longwa libala se kufa banda moi ça sala manèvre libala se kufa biso to lobi bien non à l'indépendance de la justice botimba justice te non à la balkanisation botika ba magistrat ba sa musala bango librement botika ba magistrat ba sa musala bango librement. Constitution lobby article 154. Le pouvoir exécutif n'aura pas des injonctions sur le pouvoir judiciaire. Boni boli ko so politicien, bo commissaire mu konzi la justice. Wana liko commissaire mo konza mboka étiquette, mo konza mboka aux injonctions te magistrat suprême ezali Fati Beton ozali les garants de la bonne fonctionnement. Lobby awa
tikala bongo yoka biso. Merci beaucoup. Merci. Attaque congolais, attaque jeune. Dans le but non à la coalition FCC Cash. Et cette coalition contre la nature. C'est une coalition qui détruit les peuples congolais. C'est une coalition satanique. Une coalition OT. Coalition OT est pour l'intérêt du peuple congolais. Toboyango, président de la République. Olingaki, on a crise na kata mboka o. Crise yango yo. Bakoti kuna pe na kati. Bakoti na kati kuna.